vidéo ya Gloire Olangi on est allé il y a 3 mois passés. Nga na bi vidéo là oui je jure à la tombe de mon père. 1 bota la coiffure Gloire Olangi na matanga ya Vieux Mundori. Yango azaki na ngote. 2 émission à Gloire Olangi lobby. Coiffure wana Gloire Olangi azana couple awa na ba frais cheveux. Les vidéo ya jour wana tes tissage batissé. Ozolanda bota la déjà coiffure puis bota la teinture. Gloire Olangi mkola aza ayindi mwandamba. So telle vidéo wana Gloire zanga pa motani. Et puis asaki yango awa te. Asaki on a beau. Siwa a gardé position na elle la grande sœur na. Pour le ta Gloire yango keité. Sœur na a rolamukate. Attaqué a rolamukate. Bon ba yo tali wana ba otali mais ayebi mitema ya batuté. Vaut mieux que les démons oyo yebike o démon yebite. Je comprends ce que tu dis. On a na comprendre na gloire aza hypocrite. Ta démonter à hypocrite. A boy ko kende ko sala vidéo Alexandre kwa moi si que na za na kamera mais na motema na za la haine. Wana eza madoka. Basaka kuiti Karine film nini na sala. Karine film nini na sala musique nini na yemba théâtre nini na sala te nani Karine za star ta to fa ba star belé na bakini o ba sala ba théâtre na ba tendresse ba kibinga wana de to benga ba star surtout ba to benga star penza ya lisango ezali ba gloire ya mutu ba yambela kabiso ba to bien na ba interview ba Karine mo konti za ba fifisi wa ba gloire ya ba Marie Laure mwaka ba to ba sala misala penza to mona matula ke misala zo sala. Malheur mningo sepele. On a malheur wapi. Il était en train de me ma passe là. Omoni to condamna ka bato ya longa maison mère. Amona ka komi a kokiti. Mais ya longa yemo comme. Et puis des fois ezali à côté na distraction ba base, pas na ba musicien ba base. Oh. Akobi obi ke album na bimisana à part BM, ils ba DDD bandi beleza na katwana. Obi ka sala azwa tawsela ngo promotion te. Akota na ba base no rezanga tina. Ils na 107 ans mukete. Ba musicien bazana droit kolonga. Ba musicien Fabrigas, ba musicien ba collègue na bango, bazona ba voiture. Ba ya ka makolo. Oh. Ba za la propreté mais ba to ba na droit kolongwa. Oh. Ya normal. Yo ko tika concert na yo, o kati yango mbang pour que nokaka ya batu ya oui que tourner l'actualité ko zala ya matanga ngana. Okumbi ya isko anniversaire à JB. C'est normal te. Oh. Et c'est JB ko sala ngati pe concert na kati ke ga anniversaire à Iwat. To kana ngaka nto la mobile. Ouais. To la mobile. Robeta Karine, on doit le faire. C'est makambu et qui a Bercy. Et c'est mamba Bercy. Robeta Karine. Et mamba Bercy mais ba côté ke pe kana lo yenge. C'est la famille papa. Les enfants ngana to robeba na te. To robeba na to bongisa, c'est la famille. Mon nzete. To monde ni ampepe bo. Makasa nzete ke pasukate. Tandis yo encourager Karine a finga ba pata, finga ba wera, finga ba kofia. A finga na eta lo ba na ende, ta finga ande za wangao. Ngana finga ka. Ya finga te, ni na finga déjà. Yebisa ka finga ni. A finga l'autre. Merci na ndeko abokinga libanga wana voice asali. Abanyo libanga te. Abanyo libanga. Ya lo ba yo da star pour le Karine. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Afrique Elengi Télévision, bonjour, Mbote Nabino, place dans ce besoin, monsieur Benji Benzema, le gros site de la presse congolaise. Mbote Nabino, place dans ce confiance. Merci Nabato, Nyon Sobasambe, la raton, midi pour apporter à la bonne santé. Neto la mouki lelo, merci Nabino. Merci de trouver cette confiance. Kodamboka ya Willy Moucheni, bientôt là le 26, Oyo, Tozane Namboka. Merci à Missinza Odega Matériel, merci à Sandra Wassisser Nanga, merci pour le conseil. Mariam Diop aussi, Mbote Nabino, place besoin, na sepeli lelo na yamba tendresse comme invité na nga na plateau na biso Afrique Elengi Télévision avec elle to solo la harmonie sur Italie parce que lelo na yamba na moi deux fonctions concert na ngai et puis côté théâtre parce que toujours souffrir dans mon théâtre aussi madame na ngai na madame na ngai mon bébé tu vois kala mingi tete obala na bomona libana na biso ndoko kene c'est dit oh biso za solo ezate ya pombo babagaraki biso beneza nenga love bien. Merci à vous, merci pour biso, merci à Peggy au derrière caméra wa sala biso za la bien boye ndeti na film. Tendresse na pe sa bonne retour au pays. En tout cas merci c'est Tendresse Dibinga la Sirana. Moi na mobile que to pete mbisa kwa rumtal kasko simbate yo bongo na bodu ndango ou alors nous moto aïe pour garder la presse. Boni. Bien papa na. Boni voyage le gindeni. Elle est bien na simbiki makasi. En fait, hello ba bisenga mingi tu c'est dit so moni ke ba appeler comme sili OK ngazo ba na kala mingi to ko za so ba plan den o ça il faut na ba kisa makasi na tambo na ngwa ba ibikap na ba no vagine yango na tambo mais apesa la ko ko ya point no ah ezaka vraiment na ba dimension mo nga lingela te yo te ndo ezo ko suma eso so neza bozongi ya bonne santé. Pepe nous mona tita kuisi ndenga munene ndo obota déjà télévision ba mona Peki zo kuisi vraiment ya mère mais ça on est mon contre que donc penda ngo ezana ngo à l'aise parce qu'on a comme c'était moi des personnes en beauté ah comme moi papa mon boss comme ya papa mais rêver ba solution wana papa mtapesa nga musala donc voilà ba beauté belé puis beauté na lisusu na Mike Lukamba elle est patron à chaîne ba beauté na belé. Et puis la Karine Mokonzi boteninga naninga obanda likolo bongo Gloro Langi botenayo batu fifi siwa mes condoléances mais nazo que on va soigner relation na batu on a pas ça à muto mututé en fait botenalinga na suka c'est bon arrêter na bote na bombi ngo mais boy bagete ça moninge tanda sa ko banga déjà ngai na mundi dage tanda tuna question toza tuna question tout soit en actualité aux Videlois Charlie Videlois artiste oyo ça la fierté ça a peu confrère na yo na habité bo sala ne pe musala moko bon na bien un collègue pour la mieux oui a peine déranger na maladie au jutan les loyo santé na ndenge ezalaki eza su ndenge ezalaki te Tendresse on une toye bati eza 4 lettres to eza parce qu'ils ont to eza poison quand est le baki il souffre d'abord de quoi? Tout d'abord bonne guérison à Videloin à Koufité. Nous mettre en garde na muto azo publier photo à Videloin na ba réseaux sociaux ba Facebook et non paix à son âme. Yende mutonga okufa Videloin okufate. Videloin so okufa mukolo nzambe to sambelaka arobaki lelo Videloin okufa. De notre thème maintenant muto ba singla mutu liwate. Deuxièmement Videloin azana maladie bolobana te ngana bi Videloin azana diabète et puis laisser cailler poison aza sous régime yaka nzoto il fallait qu'avanda nanu moi mukie moi ko forcer nzoto ba forcer de moneka comme qui bien dans stand c'est ka moi nzoto ko ningana maman fait razo na pe moi temps yango aza maladie na minute au lié to lo baraka Videloin kufa to lo baraka mabe Videloin to sangisa mbongo biso ba comédien na ba comédienne to sangisa mbongo ata $100 to za kin awa boto ye boto o ba o baza ko leka biso na pe basangisi okomona ni fiske mbongo ya billet ya avion ekomonana ya ba visa on se komona pour Videloin qui était ko zo soin na eli banda ya mboka vraiment na mona ki en ce jour à la 5 nini à la 5 appelle wana pour bobo sangisa ta moi petit euro moi 100 €, moi 10 € pour Videloin à ça mon tour à sala kabiso to seka à ça mon tour mi pesi o ba na benji je na okufa na ngana préfère okufa na scène ngana okufa na scène c'est dit a pesi na façon nyonso o ya zo zule na maladie na ko condamner na ni mais il a façonné à ça na ba gago na mona ki men malgré tout il n'est pas toujours en forme et ils ont gisa écarté
na lobela koto lobi moto azo publier ezaki bongo na de fin Mondouria autoti kabiso ezaki ba do lobaka bongo après tout le monde Mondouria okufa vraiment ya solo et ça la passe qu'au père de l'artiste oh bah ça la biso bien tant est-ce que doit na ba stress ou c'est que ça biso ça la bon est-ce que solution vie de loin est-ce que c'est ngakaka on sait ngaka bino bo sangisa ba mbongo to bo senga pe na gouvernement et ko aider to ko senga na gouvernement po to ko bani bino bomba raté bino boye ba tu fo mon premier pas ni gouvernement fa bimisaka mbongo tango muta kufi kasi na okende papa omole vous sera biso moko ba kolondeko to la sa bonne foi bonne volonté wana to la ya biso yango eza ko pe moi mobali to ngo bala OK na famille ah botala nga 10 francs na nga na bala yango o ezozanga autant pour na bala oko motiver famille ba bité aza responsable aza na souci loko wana par là ba retia au poids aussi si o eza posa na mais ce moment que vous avez côté maman le gouvernement ba ko humilier biso vous pensez que vie de là c'est quelque chose aza na ngo mais vous allez insuffisant ba comme les bazana ngo mito to telemi comme bomoto bon souvent ngina to sala boto ça moi jimo bona yo loko na embe na plateau na ngai to ba na ba comédien ba comédien no ba na poto oyo yebi no bosolo la bonne tellement pour beba na pena ba tout mais belé pena ba komona bango te hein so tanga komona yebi no se na do pe yewana on yebi ete na ba yebi te oh ya solo parce que ça salaire pamba te na la vérité te oyo tanga komona yebi na poto oui il avait la Janify na yebi te to sala bongo te to sala oyo yebi te bon ça va to ba sala mona yo tanga ba kombo na oyeba to kika yo kende po yo mto yo base belé po ko ba ketana tangi ngate bobo no ngali yo tangela bango yo tangela bango na ba oui sala boy Caleb a un pote, mais j'espère qu'il est là. Oui, à cause de Salango. Nani, en fait, c'est Bilé. Hans Luzolo. La Duchesse. La Duchesse. Nani, de Londres. Qui encore? Vienga Dios. Sami Mokili. Molaï. Maman Mabele. V12. Douche. V12. Moi, Mengo, si je ne me trompe pas. Mère Vala. Bon, Papi Kader. Nani. Oh, Papi Kader, pas en apote. Nani Susuko Bandeko. Nani, comment il est? Ah. C'est moi, Mingi. Papi Kader, pas en apote. Nabi, Mouto, Tanganati, Nabi, théâtre à Salaté. Nabi, théâtre à Salaté. Nabi, à toi, franchement, Mouto, Tangi, comme moi, na yebi été. Pour ça, la théâtre, moi, tout ça, mais bien. Tout ça, mais bien. Ça, que c'était que ça, comment il n'est pas re-soutenu. Na yebi été. Mais ça va pas théâtre. Na yebi été. Na mona été. Na yebi été. Film, na tienne internet et cartonné. Mouto, Tangi, comme na yebi, na été. Tout sauté. Tendresse. Tendresse. Champagne bien. Muto tango tu champagne bilenga na yo yebi. Bon c'est ma copine. Na bibo. Champagne bilenga dans mon poto camarade nanga ki na poto. Yo tanga de pas camarade na yo. Azape collègue na. Mais papi ka de pas camarade collègue na yo. Na yebi yete banda mokile banda na tikala ko mona yete ko mona pe na yoka ngotie. Na yebi yete. Tendresse. Tala. On nous na yebité. Na bien. Héros comme tanga na na yebité pardon. Tendresse. Tendresse. Tu évolues, s'il vous plaît. Tendresse. Oui. Quand on a des problèmes là-bas, tu es bien. Eh, nous on a des problèmes. Et on a des problèmes. Na kota. Yango. Présence na kota na banga simbo kota nga. Yango kangisa kayo alors. Yango ko kota. Muto le bana na yebi ete papa nanga na yebi ete. Ba pekisa ko na mérite tanga ko. Na yebi ete. Papi Kader. Na yebi ete. Bon, ngala tangi kasi lo ba yepo pesa mbongo. Na yebi ete na kota na kota ba comédien makam na biso mutaza comédien te ou comédienne te na kota na te na yebi ete kosi. Groupe ni. Hein? Film na tienne internet et cartonnant. Te azan groupe ni ça ça. Na yebi ete pardon please on a ti. Héros te toi dans so ba tabo moiko ba to akufa te pardon. Akufa nde alors. Na yebi pe yete te dans so ba tabo mo c'est que bateau ba osala makambo bien. Tota na internet botangi ye kombo bo epé si makambu ni tota bo teki vienga dos ça base belé obi tina baba nanga pe muto ba problème na ndimi papa nazala kana malhonnête te naza honnête muto na yebité na tango tango sona na ndimi to yebi omoni na bombe na internet bo akangisa ki opwan nga muto akangisa ngate ngaza makamna na mère nanga et talanga na mère nanga to gérer na mère nanga to bongisa kutu mère to tina so $500 et pesa zuate na tanga mundweri donc grave mo nga so frère amener na loué ba bis na ndenge na
Bon, tout temps, tout cassé. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que tu as un peu de boss na balimbi sanga. Mais, bango na bango kuna, soit c'est l'équipe Jack 10. Bon, soit tu as 300, 500, 500, 500, 500. Oh, 500 peu de ça, peut-être 100, 100, 100, 100. Pour déjà, or, boy, a patron, a biso ba comédien, à sa moukine, fiston saï. Oh, bandi maé. So balingani marambona te. Oh, fiston saï, c'est ça patron ba comédien. On est zolo banga. On a pour lire qui ton. Oh, colia na colia, t'es on lien, n'a l'air à me connaître ça. C'est ça la ranza. N'a l'air à chaque jour, on a le bango vraiment surrier. Fiston saï, c'est ça patron, y a ba comédien, ba comédienne. On a le beau, Fatka et maé biango. Ah, c'est beau, les gars, Fatka. Vous l'avez n'a fait rien. Tu as quitté papa, tu as besoin d'un solo là, pour te louka. Place de sauver bazali, place ba. Et sauver par retirer quelque chose. Yo benga ça patron. Oh, c'est longa. On a besoin d'engager Kinga. Ba tenir na rigueur. Tu as mon azak. Président Masumu banani tout. Asa président Masumu na quoi na hit. Ça c'est pas patron na groupe na. Té, il y a patron misel les hommes na tellement bossé na matanga. Telle organisation Evanda. Organisation qui toko. Et puis babi organisation est très bizarre boy baningo salate bakosi telle place nde balela qui telle nous c'est en ordre et non à désordre bakosi devait masumu makambo devait masumu lembongo okezi bato lek nembongo te nous c'est qui bato batika na sumu ndo kefonga mibango yozo kumi sa fiston ça pour patron wa sali pena marambo ya bien organisation bien mais c'est qu'il y a 14 ans pour te me valait depuis 10 heures donc c'est que ils mal organisé eza faute ya bato maison ana baonda ki retard. Il retard né. Bato maison, oh, va passer qui monte à cercueil. Ba fongoler retard. Mais c'est galandé là qui ont bien été ba organisation. Mon maison ana, azaraka yemoko na deux corbières na yi. Ce deux corbières wana ba billet mutu wana yemoko kolo maison azape ba corbière. Avec notre corps ka izimba ba koto. Tendance aux côté la ming fiston ça. C'est que et nini l'autre là cercueil en retard. Et aux côté là trop organisation ya salle tout monde ça ya beba na suka na ba to pour lire ba mbonga ba to mona kokodio ko tambola ya kokodio ko tambola nzela awa koma nini ça beti mama tolo na koma kokodio ko juba la kokodio ka bénéficier na ngote wana des information na yebi ngote na yoka ngote mais fiston ça c'est oui fiston ça c'est pour nanga aza notre patron de deux asa sage am tenga ba problème te et puis mayele atonna maele ebele mona mobali wana tobotika e asala musala na e en tout cas ba mona ki organisation ninga na matanga ezaki ye na isobe bon ce que ça a organisé nini pour na mamba Charlie Fidèle bon jusque là nako ba kamo na ebité non na coup dans yo qu'il kamo lobité mais na motema ya mawaza nango a quelque Fidèle ndenge na eboko kaka sang. Merci tendance à éclaircir biso pour na Charlie Fidèle on a besoin de solutions artistes à ça biso tellement bien auto c'est carnaval palin pour naïe c'est très mal de voir Fidèle na ba conditions ça nango c'est vraiment très mal et ça l'a tellement bien été si toko aider moi na mboka ndeko na biso ça na biso plaisir à côté la biso ba nzela ba téléphone nzela ba TV pour ça la biso on a biso ba stress alors tout sur moi mobile on attend moi voyage mon Afrique de sel ba traiter pena carrément bien zonga na ba bonne santé na et puis ça la biso mon sala ninka izalaka merci à vous pour soutenir biso na émission na biso o ya kitoko na jusqu'au tendresse na deuxième phase on a dit face à liboso et te tendresse jusqu'au na deuxième phase tout monde sert na biso Fifi Waston mes condoléances Fifi Waston bah et tout bah que Fifi a perdu une grande sœur naïe a perdu grande sœur naïe quoi qui na Turquie na mai où ils ont ça tellement passé pourquoi mon Europe avec un nzela na main avec victime à Tiki biso et ça l'a passé mes condoléances na corne monanité je crois non monanité bah luka kaka ya monana tendresse tout le monde va salir ma vidéo ya bien té tout le monde va salir ma vidéo même ma camarade va se cailler et puis à mon page tout le monde Glorio Lang pour on pas citer le nom Glorio Lang à salir même ma vidéo et il pas mon page so ya Koufi Fifi ayate Fifi c'est pas Koufi ayate ils a guerre nino ça na ko éclaircir ba tout place wana Nazara tout d'abord nazol na lobaron mettre son ba émission bien na lekaka tant dit bingala sirène za bonaza muto mutute premièrement naza pona bango tout tenga lobi pona mutute non question na bongo te non répondre na monu mo laver question non please non répondre et puis non pas c'est éclaircissement correct et puis net nazara muta ba tout
na sens que pour na lobi bongo vidéo ya Gloire Olangi on est allé il y a 3 mois passés nga na bi vidéo là oui je jure à la tombe de mon père bota la coiffure Gloire Olangi na matanga ya vie Mundweri yango azaki nango te 2 émission ka sa Gloire Olangi lobby coiffure wana Gloire Olangi azana couple awa na ba vrai cheveux eza vidéo ya jour wana eza tissage batissé ozolanda botela déjà coiffé puis botela teinture Gloire Olangi mkolo aza ayindi mwandambo so telle vidéo wana Gloire zanga pa motani et puis asaki yango awate asaki on a boma grand tu as fait à Koufikan récemment on a déjà vidéo à 3 mois passé ngana bi vidéo wana ngata nse bi vidéo wana ngai il y a des choses exact coïncidence exact ba makamu e ba fifi bango nyonso bandeko na ba camarade makasi bango baninga bazana makawi Grastembo c'est dit bango baninga tambola trop tout le monde bango batambola mais il y avait Grastembo, eu des problèmes je le salue aussi il y avait eu des problèmes moko bango na bango ba yebi bango moko ngape na yoka yango Fabregas maestro na pesi mbote place azama kamwango yepa yebi yango te Fabregas ayebi ayebi yango papa ngana zo bisa na zo loba na na télévision taka nga tendance na yebi yango comment ozaki nini loba toko lo bango te parce que bango makolika ba pesa ki accès ko lo bango te yeba ngo boy toko kango passe na motema te Fabregas ayebi ozomona papa na ngai na otuninga mituna nga nazo expliquer kasi pardon na ko bosana et ça qui passe makamna bango wana Gloire Olangi pe tango ye ba brakaka ye ezaki na ndeko moko peta na pami bango na bango wana akenda ko souhaiter basaka ba vidéo ba sekanaka yango ye pa l'époque basaka vidéo a postaka ngo pe a postaka ngo tango eko ozongisa ngo lisusu tango amoni bato bani abaninga soka sala ba vidéo pona mutu boy aza hypocrite parce que toi tu penses que tout le monde qui vont na matanga ya ndeko na biso fifi siwa ba okende kolela nayi te ba okende chola ye bele ba sala ba vidéo oui ba okende bata aolela nini ndako neza ndeni ye kutu boy ye bazo sala bongo po 2 mois 3 mois ba olika ba ofinga ebele baza ko kena idée wana toyebi monde ya média na biso ndenge ezalaka toyebi ndenge internet efonctionnaka internet existe bazo kenani ngo bateke tout le monde que so mutu akekaka ndalingi siwa to akine tingana na kete matanga ezana na kete mena okende parce que matanga ezana ngo bateke titolo ba internet eza église te ce que biso to comme c'est internet il fait lo alors ezali felo ezava mali felo Armageddon makasi internet parce que ma betu so za moi malamu kotika internet obeba to mona pe belé exemple to belé nengi ko banini siwa a garder position nae aller la grande sœur nae pour le ta Gloire ngwa keite sœur nae a rolamukate attaquer a rolamukate bon ba yo tali wana ba otali mais ayebi mitema ya batuté vaut mieux que ba démon oyo yebi ke o démon yebité. Je comprends ce que tu dis. On a la Gloire à hypocrite. T'as démonté à hypocrite. À boy kokende ko la vidéo à l'accent quoi moi si que na za na communauté mais na motema na za la haine. Wana za mabe makasi. Ala kisi ke azana ye hypocrite a okende na été ezanzoto na ye. Et là c'est raison. Botika ebo forcer était. Si ou à peu près Gloire qui l'émission a question elle m'avait répondu aussi comme ça bi tendresse naramote ma wana le la rapé ma kasi neti bato bazomona nga kende matanga manake matanga wana te ngape na bi kena na leki nanga okufaka ya nanga okufaka papa nanga mama nanga bandeko nanga ye pa yate na kufela rapé d'ailleurs na matanga na matanga ye pa kufeli ye pa kufela za matanga ma weza une expérience c'était ozomona so kufelo le laka yengo bake so akende kite bazana mbalaka na bango mibale wana bivi ya bêtise na bango eleka na kati tu vois ya tendresse na tout non peut question moye parce que neto lobaka 1000 fois wa j'espère na si bato alandinga ba comprendre c'est dit tout ça non tout ça non tendresse na bakisaka likoli le roman pour répondre tellement bien tendresse neto lobaka bon ndebine bolobaka parce que moi je dis pas ça internet est existé c'est des akaka chose c'est kofinga trop bani boy trop et comme si na ba degré ba mixer to ba so na kufi royate pegi royate be menanga et comment ça man internet
Mais tu es bassé, on va pire massa. Moi, je connais. Parce que tu as fait entrer Fabregas avec les trucs Fabregas ne connaît pas. Fabregas de nature. Attends, moi, la bango. C'est là. Attends, moi, Azalana bango, maramoto et banda. Ba débat entre banda, il y a pas bango. Il y a à 4 ans, les points sur les i. Yo vanda boy, yo sara mamno na boy, yo sara mamno na ndenga po. Tolingi na biso sur ma bibo. Après ça, bango conseil. Après qui sera bango, zaka moto tout fait tout flamme. Bah oui, là, on est mis bali. Là, je wana na bango wana ngai ba expliquer ngango na yebi, mais je passe ce temps là. En fait, baza batu, ba maman ba lakana bango na bango. Donc tika bango basa na bango, muko c'est pas yoka na ba yokani. Mais déglo olangi ya lobi akotika ko yokana ratero za rapé hypocrite. Ba yokana soute c'est dit ti ce qui peut exemple na mbali yebi ka biso. C'est dit les abelande ba lakani pena que cette fois-ci ba yokana raté tinzamba koya. Tina nzamba na satana ba yokana. Voilà. Bongo nde bango balobi makamna bango ouais. Tendance to ngi to yoka voice na yo. Permettre biso to yoka voice ya fan mo atindela biso. A papa mama pa guerre comme ça to yeba pe position à tendresse nango. A vie nanga auto position na. Parce que ça on a mis dans la malongati. Fia libabe libolo maman Charlotte. Ozoyoka. Soki maman na bota yo pour s'aimer ba problème na ba couple ba na vie à batu. Na ya Myriam ité. Au moins c'est la mami mi toko boma yo Karine. Na ba fani quit na yo ba fana lo toko. Di bembe la bino ba fana futu. Yo ba fani wana kutu ba saba na poto ya karate. Moi na poto na ya karate za fana Karine. Neti penza boye moi la poto atongo nazala nga femme Beyoncé te nazala nga ta femme ya LTLT nazala ta femme ya Wera te ya JBT ya Kofi te ya nani ya Fali te ya Richie te nazala ta femme ya Frère Gotoz wana ni ba femme na biso de toza ba femme na bango ba femme kuiti Karine film nini na sala Karine film nini na sala musique nini na yemba théâtre nini na sala te nani Karine za starter to fa ba star belé na bakini o ba sala ba théâtre na ba tendresse ba kibinga wana de to benga ba star surtout ba plateau benga star penza ya lisango ezali ba gloire ya mutu ba yambela kabiso ba to bien na ba interview pas Karine mo konse ça ba fifisi wa ba gloire ba Marie Laure mwaka ba to ba sala misala penza to mona batula ke misala ezo salama maloba de sima Karine lo ni asana meja eloko ni na sali pe na meja à part qu'il y a tché musique a boumili puta devant télévision a pesi masoko pa ba mibali ka batala masoko a baluki akomi eloko Karine sala ya ngwana na kofinga bato kofinga ba mama bato tongo midi pourquoi na mama pata sambwa kofi mutueti kofi misite to respecta kaye Karine azale loni Karine azana eloko nini olukaki yango Karine kosilisa yango omoni yokosilisa yango bafana kwiti na wana ba ya kofungola munoko ba ya répondre na babolo na bango nyama bafia libabe kaneti Karine bokokanati. J'espère que eux qui voient ici ya fan moko a pe fan na yo à la diaspora oyo et ça la qui passe à mon guerre ya Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi mais alingi suba bengi ya Myriam te oh guerre comment dit Karine kande comment dit na Myriam Mokonzi oza sœur na yo ida qui est fort Karine a sale ingratitude ba vraiment ingratitude na sœur wa ida est trop malgré tout sœur na kolinga Karine minga la takiti na kumba Mokonzi yoko lobani Karine Mokonzi bambote belé siko zali la baronne babi la baronne de makambo ba ka libanga na mangetela Karine Mokonzi sala o eza malamu pona ko sala wa mukolo wa maîtresse a vina yo baba na membre toi Karine Mokonzi bambote belé siko zali kuna buvana bangwende na bino ngapona Karine sala mabete tendresse yo mo côté la Karine na côté liete na Karine boyoka na ta lobi to kana ngaka to la mobile to la mobile on beta Karine on do luka Karine makambu yaki ya Bercy ezaki mamba Bercy ezaki mamba Bercy mais ba côté ke peka na loyenge c'est la famille papa les enfants ngani to kobeba na te to kobeba na to kobongisa c'est la famille moni nzete to bande ni mpepe bo makasa nzete ke pasuka te tendresse yo zo courager Karine a finga ba pata finga ba wera finga ba kofia afinga na eta lobaka na ende utafinga ande za wangao ngana finga ka ya finga te ni na finga déjà yebisa ka finga ni
afinge l'autre. Merci de quoi bokinga libanga wana voice asali. Abanyo libanga te. Abanyo libanga. Lo bayo za star pour le Karine. Si Yebi Karine, c'est que pas Yebinga. Karine pas sa star, s'il vous plaît. Biso soit star Karine à sa star, n'a pas on reconnaît déjà nga. C'est qu'on reconnaît déjà Karine. Tant on reconnaît Gloire là ici wa. C'est il faut on reconnaît Karine. On reconnaît Karine. Yebi Karine wa parce que avant nanda kuboka dans les vidéos Yebi Karine. Yebi Karine pas sa tête Karine na télévision. À sa star n'est plus à sa fanatique à Karine. T'es à bien fanatique. Ah fanatique na yé déjà tu as fini mutu aux fanatiques non. Laisse tomber faux débat. Merci beaucoup on a refusé parce que c'est pas c'est obligatoire tout le monde a la Karine. Et bien tout le monde est à la contre. Et après tout le monde fait. Doit finir moi j'en fiche. On dit yana on gagner la makasi yana on gagner la. Nabia. Mais ça nga. Tendresse. Na motema ya mawa. Pardon on se doit nous déconner. Na motema ya mawa na bi ko limbisa. Na saka masumu ebele. Oh bi ko limbisa c'est nga pardon. Quand on dit nga pardon c'est la famille to sololi. Oh. To sololi. C'est ça mutation pardon pas ça que m'a. Colime c'est nga colime sont fois mutation nga pardon tété. Yo conscience. C'est que yo dans nos lembele. Yo mo no senga kaini pardon. Mais c'est quoi? Nzambe morabi qui est tendresse. Oh. Mais oui. Nzambe qui est tendresse. Moi je suis comme ça si tu m'insultes je t'insulte. Yo cassé tout on a bien au diembele Karine. Non, au début, Karine, comment parce que on a cette bande de théâtre, on a cette bande de global qui n'a imposé déjà dans théâtre. Non, au début, là, on guise de quoi? Elle est ma sœur, comme Gloire Lang Azali, notre Yanabuso, Mike Maniki Azali. Tu vois? Oh, au bon, c'est dans Mani. C'est dit au Maniki Azali, on a un bande, quand c'est comme ça, Moutouté. Mike Lokambaye. N'a pas rien à faire, Moutou, nous sommes à boire, nous sommes à Bouzoba. Mais oui. Pas ben, je pense que nous sommes comme ça, Gafeloté. Tu ben, je dois avoir son amour, c'est mon poto. Tu vas me poto. Non, côté le Belgique, il pleut ou qu'il neige. Parce qu'il y a un autre côté le Karine. Karine a saigné ni ma bé, abomi nani. Dès Karine a fingi à battre tout le temps. A fingi nani. Ce qu'a fingi c'est que ma finga ka epeti. Ma pas ta refinga Karine. Si les gens qui ont na peut-être créer qui bango compréhension dans les médias. Tout raison na mutema te. To kota to kabola na mutema te na mutu parce na mutema to na ba sentiment. Na mutu to tia sentiment te. Non ponanga, je suis désolé de le en tout cas cameraman zwanga nanu. Na ba ka mo eza très capital vraiment s'il vous plaît. Nazota mwana fimbo kekele. Banal lelo. Chroniqueur ou chroniqueuse nyonso. Arosala so émission na kombo Karine na mona aza péré. Aroma ko adorer Karine. Tout ça l'effort. Tout ça que émission moko eza biso bande émission bande banditi sur te kombo Karine te. Ça me fera du bien. Que tout ça Karine pour anine. Bon moi te comme monotone to ma baï. Atabika so abeta sur la Karine. Yango ezo matika ko matisa. Alors que pour nanga bobet pour Karine ko monter na mona salle émission ba oyo ba meto sa vidéo kana ko mutu moko pendant un mois. Non. Oh, tout le monde anga sala Karine na bima, Karine tout le monde se so komba Karine. Donc ba no mo demela ko mona batu. Succès a passé. Non, un succès. Au cas où nous avons un succès, nous avons un succès, nous avons un succès, nous avons un succès, grâce à nous avons un succès, Versace nous avons un succès, mais nous avons un Kempian, un succès, Yomo nous avons un succès. Tu as le chèque. Tu Shadrach nous avons un succès. De tout le monde nous avons un succès. Nous avons pas fanatique, tout le monde a Western Union. Quand nous avons Chantal Bola, sauf nous avons Airtel Money. Essence papa ngana kuto de la monnaie trans plusieurs fois koko c'était tout kutanaka na ba western to kutana déjà donc tout le monde a contre western tout le monde a ba fanatique na tu vois tout le monde la complexe wala c'est pas bien tout ça la émission na biso tu veux comme 40 tu veux sur tu tala mama kasi ba tika na ndenge ne ba tika gloire na masumu na omoni tout ça na makamne ba charge na en tout cas mbala sima vraiment ça nga be benji soko yandinga tunanga qui est tendresse tendresse ba belle vimbi nini tendresse idée ce que moulai to mukuse et ça nga bien. Tandis tu es toujours le même, tu n'as pas encore changé, tu es toujours dans ton rang là. Tendresse, vent et bétisico, on a habité sur, je peux dire ça quoi. On a habité sur ça vent nini, oh comme ici pour l'instant, c'est une grande vent où est ça là que je ne sais pas, ça nini. Vent où est frappé biso siko, c'est une grande vente, habité génération où est la 5e génération, je peux appeler ça héritier Watanabe Fabriga, c'est besoin souffrir na kolonga ya ba musicien. Tout le monde a bien filé dans la team village à Longwa qui après tu vois Matera le Thierry Megler
mes condoléances à Thierry Miguel ou au père de papa naïe ma tétéza na deuil toya wana tobeta to étant que ba village étant que ba chroniqueur tout ça comme ça la team Wata plus de 11 personnes si je ne me trompe pas. Azui. Hein? Azui. Hein? Azui. Oh. Wata penza ayoke loko. Eswaka. Tant il y a longo qui maison mère, il y a tout ça qui moine. À cause de la maison mère, tant à longo qui avait ça qui peut passer. Oh. Et ça qui va fanatique peut passer. Habiter. Pendant nga azui. Oh. Et puis aye ba mata qui tant qu'il y a c'est qu'à Bercy pembe naï. Akobanou na ka mabe. Oh. Akobanou na ka mabe mais oui, je suis sérieuse. Non, le baron a tellement na monoko te. Akozwa kimia ti mukolo akolongola Bercy pembe na ye. Un point barre. Bercy tanga pembe ne mbata pesa na eka. Mais oui, na lobi yango, na tellement na no. Nga c'est hypocrite te, na pe banque te pour na bomba. Azui. Azui. Malheur ningo sependa. On a malheur wapi? Yete ngati sa te ma passe là. Omoni to condamna ka bato ya longa maison merde. Amona ka komi a kokiti. Mais ya longa yemo comme. Et puis des fois ezali à côté qui na distraction ba base, pas na bien que musicien ba base. Oh. Akobi obi ke album na bimisana à part BM, ils ba DDD banzi beleza na katwana. Obi ka sala azwa tosela ngo promotion te. Akota na ba base mo zangatina. Ils na 107 mukete. Ba misi bazana droit kolongwa. Auma ba misi Fabrigas, ba misi bazwa ba collègue na bango, bazwa ba voiture. Ba ya ka makolo. Oh. Ba za la propreté mais ba to ba na droit kolongwa. Oh. Ya normal. Yo ko tika concert na yo, o kati yango mbang pour que nokaka ya batu ya oui que tourner actualité kozala ya mama matanga ngana. Okumbi ya isuka anniversaire à JB. C'est normal te? Oh. Et c'est JB ko sala ngwa type ya concert na kati ya ke anniversaire à Iwata. Tout simplifier un peu ma kamuko. Mais j'ai pas vie na héritier. Mais toi t'as ce que musala loko peso difo pour le lo azala o azawa ba ibaka na musala ko yemba. So tem si borna yo. Oh là na qu'est-ce que actualité za ou alors nous c'est pas normal. Tu peux savoir notre chance. Amoni ki bakoki. Bakende. Mais ma beko zala pe ba o baké wana. Ba exception de quoi ils sont capables. Pour tout le monde les marquis. Maman kapale banda le loté. Tobi nani na emene bakabona babenga ngosoki dream team soki dream team bakabona bazoebela bazalaka bakabonaka bakendaka liboke basuka bango bakendaka baselaka sentiment. Mais est-ce que eux papa toi qui n'est pas lokota makatisa ngato parce que mikolo lo ya mingati non solo émission intelligente bakenda bakabona to bakendaka lulu palala toketa suna le mana wenge to monaka vraiment ko les marquis tout le monde va Ferré, Clinton, tout le monde va JDT, Jackie, oh il y a le bac qui non, il y a kuna Molopwe, il y a kuna roi marqué pardon. Tout le monde est-ce que c'est là ka pour que na avant il y a Ngulupa, il faut bosser, bossaki, mais ba leader ba comment que bien moi la leadership. Il y aura na zo ba ba ke wana. Bon que n'est-ce pas que leadership té boke tout bête tout ça la boulot boke peut n'espère concurrence té et ça ca bien mais nous avons so Fabrigas pas longa ipana it pour toi quelqu'un t'a passé que so ba longa fois comme t'a passé pas longa qui c'est normal c'est la accommodé na mope atoke ozaka mwana attitude Fabrigas accommodé na mope tu vas pas mope ko tenga toi Fabrigas sans affaire franchement le mec là mais moninga na répondre ba musicien depuis nazara attaché de presse à mututé. Nous avons aux fanatiques comme tout naza comme naza ami il y a meilleure musique à l'itoui. Bon non souffle tendresse les Camerounais ont ici la raté na Bercy ndeko na opi ba si ça sakunda déjà mukolo ayebi likambo zanango héritier watana akunda déjà mbata héritier watana batina bino somme ya mbongo kuna bondo ozongo te eloko nini yango ici la raté tono ozongo te po mbongo wana eza na valeur ya Richard te hein yete ka reconnaître si ya reconnaître Boma Richard te timko la reconnaître Boma Richard c'est du ce qu'à reconnaître ça bino bien si mon collègue reconnaître ka Boma Richard ce qui à reconnaître ça bino bien et ça moment on peut c'est l'équipe déjà na bibo à reconnaître pour moment où c'est l'équipe parce que pour nini malheur ya Bercy ko la ta héritier parce que il y a azwa Bercy à mon avis pensa meilleur bébé à fan chéri na ay ba te que Bercy za na maman na mpoka azana ba compte rendre na ba te belé
On a vraiment azu sur la université à Obandoli la kaka. Oh ils ont bandé. Balek ligorodo makonzi bandi kobima. Où allons-nous? Merci tout le chité dans la fin. Tendresse à lobby balek ligogodo makonzi comme mobima. Moi la fin tendresse yango. Tendresse tanigi tendresse kapinga. Dibinga. Kibinga. Moi la mobile loquette pété. Aïe. Ma bonne va jouer belé on a oublié et un méchant ban. Eh, comment ça zoua? C'est to boilo la peu sinon, to ba na soute. Si hein. Ngana zabo e ba bina zambele belé. Mi bala ngo, obi mo ski to fa zambele belé. Ah. Mais oui. Mais ce qui est vrai dans Mbalka Moko. Eh? Non, après la balité, on avait cette mité. Non, la balité, na moi si, mais na zanga na chérité, cherazaka Moko. Eh. Au fin non, au fin non. Question que moko, tu vois ce bangan, question moko. Bosso no balité ndende. No balité ndende. Boyo so balinga. Non, on a bala on ba mo. Ozo linga, pegi a linga. Bon, to fixer date, bozo coming to fixer. Et puis finalement, il faut ça avion à Sabena pour les fanatique, surtout bazana ba France. Baya libala. Ba on avion na. Bon, le roi mère a le bibo to ça attendez mon to ça la pour boya pour assistant libala na biso. Ah mais oui hein. Et on va d'ailleurs déjà ton den. On dirait coup fait. Toi faut Sabena ka. Ba parent na biso to luka ba on to ba parent. To luka bon ga moni ngai tout ça abe malumalu azaka. Nayoka ke soutien. To bon to ça mon sengo kasi kim to azaka. Eh ngai to cha gouverneur na biso gouverneur de la. Ah nani Gentini Ngobila. Gentini Ngobila ndimo za la parrain quoi. Alibana na biso bon to la s'appelle déjà tendresse momo ya suka na bafano batalio. Ba fanatique nanga nyoso botalinga o amona eze bo supporter nga. So na bo limbisa nga sika na za inconsciente. C'est maman na to ba bo na comme na yebi angote. Mais bo supporter nga. Bo supporter nga. On a besoin d'engager quelqu'un. Si on a même opinion, la bravo. Au commentaire, bravo place wana. Si on a essayé de faire un pour ça bien. Ça va bien. En tout cas, merci. Mon numéro c'est plus de 143 89 96 25 430. Plus de 143 89 96 25 430. Ma banga na boa kaka. Kasi na boa qui déjà famille dibinga famille nanga. Et merci na Peggy, merci na Yom to Yambinga Benji, mon amour Benji quoi. Merci na Philobo Laksa Ani Okako. Merci à tout le monde balinginga et puis tous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso merveille motema bato ya kuma papa mbote no ebele conseil kana roba na ngubatu ce que linga moninga te ko linga epete ce que linga ka linga ko sala semblant te mais oh izatika biso liloba moko aimez-nous les uns les autres oui l'amour du prochain tozaka na bolingo ba musicien to lingana ba comédien to lingana ba chroniqueur ba chroniqueuse to lingana mais to lingana ki moi sambalité moto. Merci à vous, merci à tout ba pesa so confiance tant midi pour ba prière ba samela pour tous en paix dans bonne santé tous à la bien. Merci à vous. Merci à tout le monde de mes sujets de prendre de loin aller là bino tellement makasi. Na yebi kutene na ozongi c'est la bino. C'est dinza menanga mona rabino ezala en paix bien. Merci na nzamba kaluka. Nzamba kaluka. Nzamba kaluka. Nzamba kaluka. Ah, Nzamba kaluka. Mambozo salara vite. Merci à vous, Nani Lebno tellement mingi. Merci à vous. À la prochaine. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.